Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez la... Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi je redessis massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi je redessis massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le... Mbote libota nangeza la rabino. Lelo a tukiti na commune ya matete vitesse, matete show, matete place o ezaki na pembeni ya makadam do mon place na telemi a na filmer des princes. Donc toi liboso makadam, toi liboso Congo Futur, à gauche na biso o bo mona ba climatiseur on eza hôtel, à droite na biso eza Congo Futur liboso na eza makadam. To pousa na makadam tout à la sikoyo. Donc awa to na prince bo mona ba moto donc mri ba karmi tout kezoleka biloko na tout. Donc ezaki poto laksa makadam asko to laksande lupango aussi kezali donc bo mona ki déjà et tout tema ki liboso lupango donc atona matete commercial o bana poto o bolingaka soko oye Kinshasa oya kana ba container na yo ya ba bilokos ya biloko ya koteka ya ba vélo biloko na tout ba place ya kochango yango. Le lot yende ana makadam liboso ya lupangu okoki koteka oyo nyonso olingi po to wana matete vitesse matete show matete oyo babengaka matete commercial. Donc atwa liboso ya lupangu ya matete commercial tolinga tokota omoni a place baoteka oyo toza da liboso ya lupangu tozokota lupangu yango oyo a eza liboso ya lupangu. Donc lupangu eza na place oyo eza commercial o bomona liboso na biso na droite à porte à grise wana eza maison commerciale oyo bomoni batie biloko libanda wana donc eza maison commerciale oyo bafutelaka yango $100. Donc asko tokoti na kati moye to filmer palais ezate boyebi ba maison type honnel bomoni bana baza papa za mama zali donc moye tozwa temps ya filmer bango ezate moye filmer ndako ezate po ba se préparer kiti. Donc moye to filmer bango ezate ndezalaka toujours mais déjà na idéologie boyebi maponga matete ndezalaka ba type honnel la dimension en ndenge ezalaka. Donc ndako eza ndako mo type honnel, il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis bomoni équipe qui vraiment sur terrain, équipe il y a agence congolaise de prestations et services bazala ki wana pona ko mesurer ba dimension ba dimension exacte dans le pan on a mulai eza 26 mètres na dimension mokuse nango eza 5 mètres sur 26 mètres 50. Bomoni ba décamètre eza wana donc calcul et salami awa lupango oyo eza pembeni na makadam pona bato o balinga ko sala ba commerce. Donc lupango oyo batiango na prix ya $65,000 à discuter. Donc awa to linga mo discuter belete poto za na place commerciale. Donc awa eza placement au kotonga hôtel au sala restaurant au sala flat au toujours calme. Donc batiango $65,000 à discuter 5 mètres sur 26 mètres. Donc wana atu bimeli banda to umelate pour aizelo ko umelate donc yo mo ero na bwe o comprendre déjà que le pango eza danger, le pango eza place bien, le pango eza pembeni ya makadam. Donc $65,000 à discuter. Auto mona na gauche oyo eza flat hotel liboso wana donc so lekimi tuka au mo liboso wana eza makadam. $65,000 à discuter. Toujours bandela ko lakisa pona ba oyo ba ota vidéo na retard. Awa tozali boso ya lupango na bandeli. Bomoni biloko ezali banda oyo eza mutu o aluwaka maison commerciale de abimisi biloko na libanda donc maison commerciale yango. Maison commerciale o bafutaka yango $100 américains. $100 américains. Yango efutamaka awa lupango mulai nango ko banda place banditi na souka eza 26 mètres et demi.
Et puis boyebi ba mesure mapango matete lemba banda liolo nde bave na biso ba flamand ba belge batonga mapango ezalaka ba 5 mètres. Mapango nyonso ya matete lemba yolo matete lemba yolo bandal oyo na ba type onel ezalaka toujours ba 5 mètres. Donc par rapport déjà ndenge tomoneli yango eza place moko idéal pour non ça commerce. Donc ba o balinga ko ça commerce ko ça la flat hotel, restaurant, kotonga palais, donc maison type onel. Et puis bosana ki kopé sa prix il y a type onel o type onel o ba fouté la yango $250 plus maison commerciale $350.